somme, on a place à bâtir, on a des nazo kada somme. 10 000 francs en yo. Na raté des, faut taper. Eh, na raté tit. Na raté tit. Là, qui ça va faire la tire par le 10 000 francs. Nakangi ni nangai. Nakangi ni nanga. Zambi tata kwa luzolo sinon non hein. Donc awa ma bekoti. Par 12, par 13. Qui verrait beau, qui verrait beau. Basse, basse, basse. Esprit moko empire il y a famille na bino et autres déranger bino place boza tu as facilité il y a qu'au travailler ensemble na yo to arrêter yango parfois au kenda poto se retrouve raté au sali bamboule belé aux aura documenté basi nyonso olingaka bazela kaka compte bancaire na yo evimba po bokabwana batikala na bozuna yo mibali nyonso oyo olingaka après avoir kobota bakimaka yo nyonso wana to silisaka ba makambo wana pe à part ça ozalaka na mwasi moko bosepelaka ozalaka na posa akoma ya yo toza wana ozalaka na posa mobali moko boye ata papa bana no akima yo azonga nana facilité à kozongisa ye dans 3 jours azongi nanda kuna na yo obisot azongi na bolingo na bino alobi a envie dingwete parce que ya yebi o ya za do dingwe nenga za wana vie di vie na ndenga mabeto a vie na ngai vie di ya vie na ngai mais ezaka bosolonde abia kwa envie oyebi olika na sama kolona ye na minute oyo na to tangelo ki bato ba théâtre tout yende ngaza wana ye mutu oyo zo tangela nga na ate to ba kombo oyo ozo tangela nga wana edingo ya za comédien en ça ba théâtre na ye sikoyo ozo comparer magicien na donc ye profession na ye eza en ça théâtre na ye et tout peut esili donc ndenge baloba a na kishasa kwanga botikela bateke donc magie botikela ba maître spirituel lokola ba biso maître Asna balandi nyonso ya KM Télévision TV ba o nyonso balanda ka émission nga bosolonde minyon bosako la star o bolingaka bo s'abonner d'abord na KM Télévision TV bo s'abonner na KM Télévision o eze ya maman de maman ya bana Françoise Vita motema bato ya papa Thierry Vita bo s'abonner bozala de cité na kata émission nga bosolonde na yambeli bino aza maître le tomo ba jeune garçon, ma fille, balika, vie mon boué, attends la voiture, à Kenya, Dubaï, qui est Turquie. Mais ça va mettre mon corps, ça va porter monnaie magique. Mettre après ça va mettre belé, na autant à combo, te nazala, te pour attendre à combo, ou après ça bango makambo. Mettre après ça va jidoke belé, va joueur et belé, va mettre l'équipe nationale. Oh nazate pour natanga combo et comme soki lobby lelo to découvrir maître a expliquer biso comment ça la bongo après ça ba te belé makambu oh lelo ba kombaza ba koma ingrat ou ingrate devant na si ma caméraman na zana Dieu donné pour y a fond la caméra na présenter mission na nga ya lelo invité na nga l'hôpital. Bonjour maître. Ouais, bonjour maman. Do na zana émission na nga bosolonde awa to bomba lelo te to baka vérité, rien que vérité. On me expliquer ba fanatique nyonso balingara mignon bostako balingara chaîne nanga quand même petit on me expliquer bango ndengo sande no sala ke pour le batu
bazala o baza pe ba wanga ni na tanga suka. Ah OK. Tout d'abord kombo nanga eza maître envoyé. Maître envoyé, donc ça veut dire naza motindami ya bakoko. Donc ngainde naza lisu ya bakoko. Oyo nyonso aza maître. Donc baobi oyo nyonso atakutu na bible balobaka oyo nyonso akomona tata sanke amona mwana seke akuta na tata te. Donc pour na mona bakoko il faut d'abord au bandana onanga bongo na sala passage pour okuta na bakoko. Maître obi po okuta na koko ba bandana za lisu ya bakoko hein. Mais maître avant okuta na yo au sala ndeni pa kuta na maître lisu ya bakoko. Mais poza obotama pongo to po kuta ka mutu wazalaka epa na yeyo kindo lukai. Ngai ndo moninga boye na botami na Londoloakai na frontière ya Dolizy. Oh bana Dolizy nyonso mbota beno ya ipanga beno ve. Na botami na frontière ya Dolizy na village kuna ndaku moko na banani kuna banianga kuna banianga ndaku moko to banako fanda mukolo ndaku wana apesaka mama o abotanga apesa ye pundu wasko ngana kati zemi pundu wana tango mama liaka engai ko créer ba avortement ti mena swani salema kande naiki ko zalaka ka envie na kati mama tina botama na pouvoir nanga oyo mama lupango na biso apesaka nga na kati mama nanga na grâce ya pundu. Maître, si je comprends bien, donc il y a ma maman, hein, bah fanatique très bien. Il y a ma maman andoro foot là quelque part. Maman le pan on a eu APC bilia, biso batangam to brabilia do biloko olia. Donc et ça li que yo donc os comme oyo zalelo. Voilà, donc et ça là qui pouvoir passation pouvoir ça là qui a eu pouvoir ancestral APC parce que maman on a botakate atika mwana te atika koko moko te sikoazaki na pouvoir moko bozaki makasi kiboyebiye ezaki vraiment makasi pona temps wana abandai ko bikisa ko traiter ko sama bibele ezalaki voir même ata o code ya famille abandai ko pesa na temps wana siko mambongo zalaka soki yo ke il faut ozala na mutu oyo ako succéder yo siko ye epana ye mutu azaki te siko atalize mi ya mama nanga amoninga na ba bilembo kenon mutu oyo aza mwana bakoko donc fona zo oyanga na pesa ye na tikela ye nde apona yenga na kati zemi ya mama nanga apesa kinga pouvoir wana na pondu na lia mama nanga lia kiango maketu menace ezalaki mais zemi ngo elongwa kite na ndenge na botamaki na pouvoir nanga tango na bandiko kola na ba 2 à 3 ans de air moko na osa ba biloko moko bo neti mo ba miracle mais nanga moko na bandeko yebate nini kaka. Parfois biso na biso baninga toko bunda biso na beti likofu bo monika likofu muke comme mutako ikao so na beti coup de tête bo apasuki ngamona bande ko yeba te sko tango na botama kipe na yeba kipete mutu apesanga pouvoir wana nde na âge ya 11 ans mama wana wa déjà akufa abandi ko ya ko bimelanga azo enseigner azo laksanga ke ndenge nini ba bikisela maladie ndenge nini oko trouver solution na mutu oyo azana ba problème na ye ya vie nyonso oyo e compliqué ka mutu ndenge nini oko pesela mutu portefeuille portefeuille magique ndenge nini oko pesela mutu porte-monnaie du bonheur voire même valise magique ata ba sac oyo bino ya basi oyo ba sac magique wana nyonso ba mallette magique tout mama wana azoki ta ko enseigner ezaki na butu akoya kozwanga toke na terrain moko za Dolizy kuna abandi ko enseigner nga na ndenge na yaki kozwa conscience na yebiki na minute oyo donc naza magicien pe ayebisinga ke non nga place nanga viki na zala soute yo oza envie faut o remplacer place nanga donc ya zaki lisu ya bakoko donc nga pe naza lisu ya bakoko ata yo OK na o direct et pas bakoko mais yebaki message na yo ekozongelanga parce que nga naza lisu ya bakoko. Mais maître, quand vous avez 10 ans, vous avez 9 ans, 8 ans, maman a bottu.
tant ozo rêver maman wana zo ka souvent ko la koluka yo maman wana zo biso obetela ki maman aboti yo tese. Donc maman oyo abotinga tango na bande ko sala mwa wa mambo wana ti ezaki na point moko boye na beteli ki mama ngai na minute oyo mambo oyo nga na salaka eza ngai te eza na monaka mama moko boye yaka apesa nga ba pratique bobo abisinga mama nga ndenge na expliquer oyebi nde mama siko akomo relater nga histoire ke omoni ba série na zara na zemi mama comme nena na pesi kombo mama na zaki mukolo pangu na biso apesa nga pondu kutu na te zemi na yo me na santaki menace ya zemi wana mais na sima nango oya ko bota modo nzoka apesa ki yo apesa ki nga eloko moko ezaki ya mabe po yo okoma na makambo yo nde na ebise no mama eza eloko mabe te eloko malamu parce que na minute oyo na bandi ko bikisa nazo sunga bato ba famille beli na sima nango bazo bika ba pasteur ebele lelo ba sala miracle na sima nanga ba pasteur ebele lelo ba église de mango tonda ba joueur ebele lelo bazo beta na ba poto ba comédien ba musicien ebele bazo ya na sima na ngado seke eza mambo malamu oyo atikelaki nga po na sunga peuple voire même ata na poto na Afrique awa par-ci par-là magie ezaka na frontière te. Merci na basignon so bazan azim eza pe conseil eza conseil na ba maman baleki o baza so bazan azim ba komaka bilia lia lo maître lelo nzamba sunya komi liso bakoko mais zabiloko musuyo lesi mwana aza liso bakoko te e rubuka e créer l'autre problème quoi mon na boti akota ka ba prison mon na boti azala ka boy oyebi to liaka nini na zemi o melaka mai ni na zema mwana wana eloko maître lobi était ya ngai était ya biso ba maman te ba ni na zemi to liala nani nana pesa biso manga nana pesa biso lilala tozongi na maître na oki lobi ke ba pasteur ebele o ba otoni sa ba église ba yaki pa non ba le kana lisu ya bakoko ba joueur ebele o ba betaka monde atier ba leka pembe na yo na ba comédien ou ba comédienne maître na kana mon émission là tu as une vérité donc on a bomba te bo solo ndé donc na bo solo ta vérité mo ke botami na sali banga ife monana nana pour ça 5 personnes joueur moko pasteur moko muta théâtre moko na ba jeune oyo yebike osala na ba ministre oyo leka otanga ta 5 personnes ba kombo na bango parce que na yebite mse ko déranger mais ko déranger te poto za pour ça solo pour mutu so leka ke ngai na pasteur ngai na quartier bete mso pesa pe ye dit je vous salue à passant vient na quartier bonjour na yebite so pe ye dit pe o pesa e moi makambu omoni bango moko place baza bazo talanga bazo comprendre que wana maître envoyé donc motinda mi mais vu que baza ba client nanga baza batu oyo donc baza ba ye dit pe akiliano natangi kombo na été mais tozaka maître de la ka edingwiti soki aza vraiment mwana bakoko c'est que avant kutana bakoko il faut wana mo banga edingwe non ngai naza maître na pote bakake opesa pe dingwe kisi ngai naza maître magicien naza na frontière te en plus pe ndenge nga nazula kisi nanga na ndimite ke ye azula kisi na ebongo donc nana tango banga ete nana naza na eloko moko pete na convier pa na ye donc ye asalaka mamu na ye nga pe nasalaka yanga mais place aza soki vraiment aza mwana bakoko solo ayebi oyo nga nazali donc pardon bana matete bolimbisa nga pardon parce que mission nga ezalaka bo solo alobi envie dingwe te parce que ya yebi oyo aza do dingwe nenga aza wana vie di vie na ndenga mabeto a vie na ngai vie di ya vie na ngai mais ezaka bo solo nde abia kwa envie te oyebi olika na sama kolona ye
na minute oyo na to tangelo ki bato ba théâtre tout yende ngaza wana ye mutu oyo zo tangela nga na te to ba kombo oyo ozo tangela nga wana edingo ya comédien en ça ba théâtre na ye sikoyo ozo comparer magicien na donc ye profession na ye eza en ça théâtre na ye et tout peut esili donc ndenge balobaka awa na Kinshasa kwanga botikela bateke donc magie botikela ba maître spirituel lokola babiso maître donc ye dinda azana azana su nganga te akoma comédien nga siko message na nga eza batu oyo bazana baposa ya problème na bango eza non résolu na batu mususu baza ba délaissé nga bien ba délaissé ba oyo bakutana na ba problème na bango o bazo ba solution te na ba maître mususu ba hésiter te ba benga ba kutana na solution musala na musala eza ndenge na ngope mutu na mutu aza mir na domaine na ye magie eza vaste mais ça ba domaine belé na kati donc mutu na mutu aza makasi na domaine na ye et ko sala te que ceux qui okutana na déception et pas mettre songolo et pas mettre envoyé pe aux na ba déception non ngai pardon na kati ote mais tous on a la porte magie portefeuille magique voilà au sala ngo ndenge nini po mutu azana na yebi ke vie na nga olanda nga c'est habito na yebi oza portefeuille magique te l'homme est là Jidas Ambende yo mo bloka no zala te so sala ngo ndenge nini ke mutu ayepa na yo akomi azui porte-monnaie magique omoni eloko moko photo comprendre que nini tuzana ba sorte belé ya ba nini oyo ba blo na biso wana ba porte-monnaie magique à part wana tuzana porte-monnaie magique et tuzana porte-monnaie du bonheur pardon tuzana portefeuille magique tuzana valise magique tuzana mallette magique tuzana tiroir magique tuzana sac magique na trousse magique donc biloko oyo ata sac na bino basi oyo bokumbaka okoya nango to transformer ngo comme sac magique tuzana poser franc aux francs tuzana poser dollar aux dollars à part ça tout ça la rappel ba multiplication d'argent tuzana $1000 aux 10 000 $. Vous en avez 10 000 $, aux 100 000 $. Vous en avez 100 000 $, aux 1 million. Donc, multiplication d'argent, ils allient. Donc, à part ça, naza pe ma kasi na bandita bokoko. Nebo traité nyonso oiza maladie incurable. Nyonso oyo eza ke non boke no hôpital boko kite bo matil kolobo kiti na sei. Docteur abisibino ke mutu o azo kende na kokufa. Ponanga solution ekozala akobika maladie nini nyonso oyo oyebi pe ke sida pe ezalaka mais eza ya kindoki oyebi yango mutu azwa sida azwaka batonga ba traitement mais azokende kokonda kaka azokende kobeba kaka basida mosusu eza ya mokili boye te basida mosusu eza ya kindoki donc ekosenga il faut azala traité par un guide spirituel on comprend na sens wana ko laksa biso ndenge bosalaka ndongo laksa na ba fanatique ba fanatique na ba teti ba monoka ozokosa ndongo bude yedi boye yo bude yedi faut pika yo bude yedi faut pika donc faut créer o laksa bango ndenge osalaka po mutazala na mbonga opesi 100 francs 200 francs opesi 300 francs 400 francs po mona ba confirmer ngai naza maître envoyé tout est possible donc maître envoyé tout est possible 100% miracle donc ba oyo déjà ba ya bazwa ba sepela donc rien n'empêche na sala oyo esengi ke rien n'empêche na sala oyo esengi ke muntu moko azala ngo posa esalema donc ba oyo nyoso ba otalanga ba hésiter te ba benga nga numéro nanga na sir ingénieur akwaficha ngo na nini na biso nga moko pe na odicter tango yo kosenga ngango babenga kobenga eza nango gratuit
benga ba question ceux qui zali poser nga ba question. Et comme on initie déjà au lancer on peut campagne. OK, numéro nanga eza plus 243 89 25 28 728. Plus 243 89 25 28 728. OK, tozawana maître azana na moni babili konzi. Il moto a battre la biso dans tonto yo sa émission maître Alain Moyo, hein? Maître Alain Moyo babi ya yo yango respect. Na maître mo bala télémi donc so est parti tama maître Alain Moyo azawana donc tozongeli maître la sa biso ndenge a travailler biloko na maître nga baza muta somo maître na tate oyo eza portefeuille magique portefeuille magique yango oyo eza liso banzambe yeyo liso yango zulanga liso liso banzambe yango yo osko nazo sala multiplication d'argent nana poussa nakozwa 10 000 francs nana poussa ya franc na komisango dollar parce que donc merci beaucoup na ba fanatique nyonso ya Mignone Boussa pour moni maître à lobby donc maître à lobby donc ngazo sanga déjà somo non kokate nazo lancer ba salutation na mon vie ba bi jide sambene vieux ya banga na braza Patrick Bakala Bakalos na miso na braza Serge Abeto donc yonde makambo tozonge pas maître 10 000 francs ngoyo. Dia donné dana kunanga nazo kada somo na place ya bani sunga nazo kada somo 10 000 francs ngoyo. Na ratende funa tala na ratetiti na rateti la qui ça va faire la bazara tembe 10 000 francs nakangi ni nangai nakangi ni nanga Zambi tata kwa luzolo sinon non hein donc awa ma bekoti par 12 par 13 que verrez-vous basse non maître pardon naoki ma lili naoki ma bé donc je sais pas comment je peux expliquer ça je sais pas donc nazangi na mo nazangi likambu donc on habité maître mai et donc photo lobaneti mai et donc mai to commission vino 10 000 francs et commis $100 donc rien n'empêche place yo zali na mboka yo zali oyo na sali awa et pas na yope et salema ata oza magicien te soki oza na posa nango obenginga numéro ezali ata ba question ebele poser nga eza na compte te neti nga merci maman pour la question neti nga magie nanga o nazwa déjà na pesa vie nanga mobimba na se sacrifier pour na ba client nanga sacrifice ezate condition ezate et loko moko ya mabe ezate sauf ezaka rande que au sombi biloko na musala basalelo musala na un point et trait soki ozui bozui na yo nde okoyeba que non maître azaka na Afrique to azana na mboka na village
to sa place nini na meka un peu ko localiser na numéro na oyo na kabela e ko za la plaisir nanga mais ya liboso ezana no musala na sela mutu musala amona oyo posa na ye ezali. Pardon, vous comprendre nga. Si vous avez la place nanga, bon à ma bé mon ayoki, dans la monique je sais pas, mais maître. Le but sacrifice est athée, condition est athée. Depuis l'élo, bakoma que sacrifice est à la kaka. Sacrifice est à la kaka. L'eau va bien. On a évité pour bokoko et arandé moussou manger peut arandé moussou. Donc comme il a assuré batou que sacrifice est athée. En tout cas, bateau bazana posa ya maître alobi bien que asungaka mamala de belé non ka ke te kizaka mbongo non ka ke za mambo nini mais izaka ke asungaka. Nous avons un problème à Yambasu, avec le PC, au beau taraté. Nous avons un problème à documents, surtout les fanatiques na biso ba Liban mboka, bando kota mboka wana kota Bruxelles, kota Paris, Londres. Nous avons complication à documents. Au contacter qu'à mettre le mora PC, ayebi ba mamni au sa apoyo zo documents. Donc on a évité dans sa micro pas nini. Ngapela rappel muta tembe, na on 100 $ sont sous 10 000 des qui mettre. Pour na confirmer mais sur la mettre, zong ça sous 100 $ 10 000. Ok. Il y a un des pour ça là yo. C'est pour ça la fanatique nanga. Pour pas mona ki biso exacte oh montage ils ont montage té. Je dis c'est que vrai nga mona za bo binga la mignon a rateti boye bien. Elo moro na webisa yo poka yo singa kyango. Mais spectacle ndete kiza musala. Musala eza mutu azana problème à trouver la solution à bengayo la mignonne que la mignonne merci grâce à l'émission on a talaki les lots problème nanga eza résolu donc bien nyonso bozana ba problème ba document place bozali bozana ba problème moko boy parfois ba esprit moko impire ya ba famille na bino et autres déranger bino place boza to za facilité ya ko travailler ensemble na yo to arrêter yango. Parfois au Kenda poto se retrouve raté au sali bambou le belé aux aura documenté basignos au lingaka bazila kaka compte bancaire na yo evimba po bokabwana batikala na bozuna yo mibali nyonso oyo olingaka après avoir kobota bakimaka yo nyonso wana to silisaka ba makambo wana pe à part ça ozalaka na mwasi moko bosepelaka ozalaka na posa akoma ya yo tozawana ozalaka na posa mobali moko boye ata papa bana no akima yo azonga na facilité ya kozongisa ye dans 3 jours azongi na ndako na yo obisot azongi na bolingo na bino donc c'est ça ata code ya na bino ya famille ebunga boyebi nzele kenda te na facilité ya ko solliciter ba o yanga o na traitera na bango spirituellement ba na facilité ya ko kende kozwa yango ba ye nango parce que ngana na facilité ya ko sala ya ko tinda ba esprit donc nga kati nanga nana plus de 6000 esprits na commandaka ouais na plus de 6000 esprits na commandaka donc ceux qui na ebisie kende na ndako kinga ndizwa eloko akozwa yelanga arosalango donc code ya mina famille bunga to soit na famille na bino boye bakate bozana code to bozana ngote ozana posa en code ya obenginga na ko bandenge ni to sala obi soit batikela eloko moko oye bakate utilité nango soit ekozala code ya ngande na kokomisa ngo active pour ekoma ko sala et produire mbongo oyo ekosenga et produire epana yo mais ce qui e bandi ko sala premier mbongo oyo kozwa longola 10% qui na on a ba orphelin pesa bango parce que mbongo eza ya bakoko il faut esunga mingi na libota na ope ko zanga ko sunga batute parce que mutu azaka na kodia azalaka guide ya famille azaka leader donc atape epa na ezate ozana posa ozo yango na ko yibelo ya famille mususu na pesio okomi nango donc ndenge na auto lobaki nga comme na nga mettre envoyé nazana impossibilité te tout est possible. OK, merci beaucoup na balandi nyonso yanga balandi nyonso ya Mignonne Bosako la star surtout la star longue jambe. Donc merci beaucoup pour mettre ndinga lobby mais mettre
question nanga no répondre na singa ko 5 personnes autant na ba kombo na bango oyo moni ki loso ba zabo neti million busa ko la star long jambe advandi busa pour na mettre autant nga kombo neti awa na Kishasa nazana ba client ebele surtout ba pasteur ebele ata mibale tanga ta kombo mibale namno nanga na bingi ba onani ba client nanga te ça pour ça kombo ya on a lobité ba client nanga te bo ceux qui yo oyelinga dossier na yo million journaliste na leka na journaliste mususu na c'est que million na pesa ba kisi baza ba client nanga baza ba partenaire nanga respect ebele na ba partenaire parce que grâce à bango nde naza o naza grâce à nga nde bango baza o baza za na mo partage ya respect wana TV eza teke pona dévoiler ba oyo na sungaka eza pona continuer parce que ata na Bible balobi e bilanga eza munene basali ba muki donc nana posa na vimbisa oyo bakoko banzambe batindanga na mokili na salisa na pesa ba solution na continuer ça ça peut na continuer pesa ba solution un point très jamais so na pesi maman million solution na kende pas papa des données ne ça papa des données que au moins million ndenga zawana nga mutu na pesa solution wana nazasu na secret professionnel te o eza magie eza masweka ndenge na kikongo balobaka eza mabomba mi de magie eza mabomba mi nyonso o elekaka na magie ezalaka ya ko bomba après biso tobimisa ngo na vie physique on comprend donc vie spirituelle eza mabomba mi jamais oyo yo salaka na se ya vie spirituelle oya na ngo na vie physique o banda ko pardon ko étaler yango on est commis déjà mabe est commis en dehors ya musala na biso. OK, merci beaucoup. Na papa Alain Moyo, Moyi na monio déjà ozawana déjà branché. Donc on a évité mettre déjà l'opinion sur ngamo nazabo. Bon mon na million na vandi mais na olenga 10 000 francs. J'ai dit bien 10 000 francs congolais. Mais baluki $100 mboka mindele, mbongwa mindele. Donc à cosité. Au montage, au dia dona sali pour la caméra, non. Non. Bo hésiter ba union so ezataka ezapondre ka ba mbongo te mais abi azo traiter ba maladie belé azo traiter marambo belé na yebi ki na ba foyer na bino boza ba problème na misala boza ba problème au sala côté mo directeur ali komono na misute chef na bino ni komono na misute balati sa obiso ba ville to benga kinkeni baleto kinkeni baleto Solomon bo so koti placement bo ba ka Solomon ba benga nako mais maître azawana azapo aider azapo asunga alobi pe bien y a rien de condition ezate yemo ka sacrifier vie mais biso na bi to bi ke mta sacrifier vie na biso sa nzambe do yazali so bakoko to yebi ke Nzambe likolo bakoko na se nazo sa micro mettre za ba dédicace na za ba remerciement na ye azana batu na ye oye lelo sa za mettre aza eza pona batwana bon ngai oyo naza awa nazo présenter ba savoir nanga na batu oyo ba za nango besoin alors dédicace vraiment eza na ngote mais na bengi sika ba oyo nyonso baza na posa ko contacter nga na plus 243 89 25 28 728 plus 243 89 25 28 728 donc motuna eza nango gravité nazalaka connecté 24/24 donc naza toujours wana soki bobengi nga bokozwa ba solution na bino na mambo nyonso boza nango posa ko hésiter te nyonso don obi nyonso boza problème mabota wana kutu dada jamukie ozui mwana na o calmement na pesi yo ndenge kokende osangana mobali na yo ozui zemi na yo atoza na mobali te oluki mobali bosangani ozui zemi na yo jamais na kozwa zemi na kocho na maboko mais na ko traiter yo ata à distance na ebiso kende kutana mobali okozwa zemi na yo okomona pe dans un mois ozui zemi obenga ke mettre déjà na komi na zemi nanga ba dédicace ezate bambote ezate oza batu bambote ezala kaka mettre alobi atoza un problème akobota
atoza problème obota kolukiye ayebini na osala po osimba mwana apeso mwana ya mai te apeso mwana pe mabe te po nzambe pe apesa bakoko maele yango to tosambela toujours to baka nzamba bakoko ya Simo Kimbangu nzamba bakoko ya boye nzamba bakoko ya boye donc ezapeka ki nzamba apesa maele na batu maître baza liso bakoko abi atoza problème nyonso bengaye mais maître ça me sous téléphone boy pour ba chaîne ça partout dans le monde oza ba numéro za Taliban même biso ba ba toza en Afrique mutalinga mono facilement ako mono wa ngai siège na ngai siège na ngai ministre eza na Congo central na Kimpese parce que biso bato dolizi toza na facilité ya kobima na Kimpese alors numéro ya téléphone nanga pe ezape parmi ya ba bureau nanga eza parmi ya temple nanga pe numéro téléphone pour na traiter pe bato à distance na traiter pe bato pe ya fara soki oza na posa ko bengisanga obengisinga soki pe ke oza na posa ya voyage austral na kosalela yo que oza na posa omona ngana na mboka oza que obisinga maître na posa na mona yo to opesa na ba directif na opesa yo ndenge nini oyo okomonelanga parfois okomonelanga na ndenge ya ancêtre parfois okomonelanga na ndenge ya nyama parfois okomonelanga na ndenge ya basine parfois okomona na ndenge ya basine que au sentiment pe mona ndako ba photo na miri kwei na expliquer avant na roya que non na air kinga na roya non na habité que eza bongo na bina na ndenge na basansi moko bato mususu bazaka na tembeke no maître nganda na pe kingandi pour ndima yo ke oza maître na mona yo na mboka kingandi yango na biso bino ke soki oza posa ko bengisa ngana voie normal na koya passeport ezali mambo nyonso ezali soki oza na posa ke na sala voyage austral na ya na mona kuta na yo na koya na okuta na yo mais na pesika ba méthode oyo na kokipe koyela po tango na koya obanga te na sens. OK, merci na mona dolizi na moni juste boulou le maillard et moi na dolizi tongo juste boulou merci beaucoup vraiment na bateau nyonso olingara mignon bosako la star longue jambe bo s'abonner na chaîne nga beaucoup zala décider bo s'abonner ta na chaîne nga maramba boy et loba mais oyo maya boy to mona ba kata bitopo ba mela makila ba saso mais ya mbongo non to mona mais il faut ka bo mona na chaîne nga MTK télévision Bolanda mettre le bi bo benga ye bo hésiter te bo benga ye bo zama décider mettre à zawana pour nabino pour le moment bateau sous télé à mon émission à un numéro mais à na téléphone te à lui est permis aux qui sentent mais qui sentent bi que mon sokaka qui paie ses plutôt bolimbisaka ba Congo azana numéro ozana numéro T sur luke même soit luke pe kuna qui paie c'est oyebani ceux qui batuni mettre envoyé nazer oyebana partout parfois moto oye akobete ali solo nde akopesa ye position nanga mais awa pina kishasa pina ya kapé parce que nazana batu na tritaka awa nazaka pe si rendez-vous nazala na bango parfois na mois parfois 2 semaines pe na pasara na kishasa awa 2 semaines na pasara libanda na kina ba Lubumbashi nazaka un peu partout tina bangola na kindaka soki musala ebenginga donc na kishasa awa soki muta kishasa pe azana posa amonanga so abenginga to se fixer rendez-vous to se fixer jour na koya to kutani to traiter oyo to za ngo posa ya ko traiter c'est un peu ça. Merci beaucoup maître Nabi que comme dédicace ezate lilobasuka mais moi conseil ya ba faux maître oyo ba faux prophète ba nyokoli batu ba li bambonga batu ba dorte ma bi mais pele na bik saraboy na saraboy mais ba li bambonga batu ba baby si ba foyer batu ba famille belé panzani kola ba maître wana ba foyer belé za ko kabwana ba famille kutu ona batala na raté neti ngamo mignon la star na vandia nazawa na yebi le pourquoi non le babongo bakendaka songo le pas mettre moi boy alobi ke mama o boy mama o famille o tata moi si boy to za ya ko panzana donc conseil nyoko pesa pour na ba mettre wana ya faux mettre wana conseil ngana ko pesa nyonso te oyo engelaka na miso nde ezalaka wolo ti kombo pe esalaka te muntu azala makasi na oye azolobela
Donc il y a makasi za musala tango ozo sala musala no malamu batupe bazo ba solution ndi yango za makasi mais bandeko na biso faute na bango te ba oyo balanda ba commissionnaire mais biso batu oyo to pesaka makambu to fandaki to monike musala e bandi ko beba nde biso moko to ye komi bimisa poto garder au satire ya pouvoir ancestral na biso parce que mutu moko akoya te abebisa eloko oyo eza vraiment ya malamu aya agaché yango likolo ya buzoba to likolo ya mbongo biso etake balisu ya banzambe balisu bakoko toko permettre yango te yango to ye poto bongisa onyo soki amona ke maître songolo abebisela kiye eza nango totar te nga na zawana pe nako réparer yango na sima ya maître wana oyo abebisaki nga na ko réparer yango na zongi sango normal eza nango gravité mais eza probabilité oyo elekaki eleki mais biso to ye poto traiter ba oyo eza ba valeur ya bakoko na biso parce que nako permettre te ki bokoko ekufa likolo ya buzoba donc nazawana nazali so bakoko na ekubongisa oyo nyo sebebaki oyo nyo so moneki azaki desi na lobaki on dia na débit aya na opesa solution m'amener nyoso eglika nango calmement. OK, merci to comme na fin émission na biso dans vos s'abonner beaucoup za décider mettre le déjà nyoso bo moni bino moko na misu dans bo moni bino moko na misu nako donc mon nazo voit kei donc so vous en place tanga na ko émotion na okasonde nini ma eza vraiment maramu ya bio. Merci beaucoup na ba fanatique nyos balinga mignon bosako na pesi mbote na nga et pas ya mama Ramazan moi ça papa depuis Paris maman aleta mignon faut la tabo et mignon faut zabo na tie colis mob na bi ke colis de Jezali babi les grands joueurs n'a été possible de pas mettre Melanzimi René Makonele ba René na bi ko se rappelle ça Yannick ba pupa ya Nzambe bion de bozana pona mignon Koko tu kadi vilako babi viens ngai Jean-Marie Moulele le monima joyeux anniversaire à toi maître Kiwaka maître Kiwaka joyeux anniversaire à toi tobi izo yinda mikolo donc on a fait émission na mission na boza tellement trop boyo que bonne émission beaucoup déclaré na naturel boza mais prochaine émission ils a pour na bino bala bye.